Mama, biso na lamuka toze lokola bangote. Bango kuna rais umela hey te. Biso na lamuka tozali na démocratie. Moto na moto azali ko jouer ba na poto partition na ye. Moto na moto azali na tâche na ye. Ko senga na miso asala musala ya maboko te. Ko senga na maboko asala musala ya makolo te. Oyoki boende tozali na lamuka. Ma batu na Soni Kafuta. Soni Kafuta ya golea sambe ya milimu ya bato ya komaki nde ya politique ya Kabila. Biso touti nini babenga yango nini aéroport ya Njili. Wana Kinois Congolais abengi Jean-Pierre Bemba Igwe. Kumu ya mabele. Toza kozonga tokoma na sendwe pona komata Masasi. Masasi ezouta wapi? Bana mboka ezouta nde na église ya Soni Kafuta. Nzoka kuna base militaire ezalaki nde kuna. Katia Chimusio komakande na église ya Soni Kafuta. Pe to pamelaki to beleli yawe. Po biso toloba na nzambe tokolonga, tolobi nzambe. Yo za nzambe ya ba pasteur te. Ozande nzambe ya bato bandimeli Yesu Kristo. O kombo ya yo. Maye mwana mobala osala na kombo na akosaka bato. Tomoni wana ba fille ya Sara ba komi ba fille ya Sarajevo. Kende ko samba ya lisusu. Église kauki. Baye ba mikotisi na yo za matumoli ya. Ngana zali élu et validé. Pour na ibaka vote te. Ba pona kingai na ba congolais. Sous-secrétaire d'État américain tata wana kombo na ye ancien sous-secrétaire d'État Herman Cohen. Avant de l'obiter, biso kuna na États-Unis to sosoli ba acteur politique congolais totali mais moto yo akoki na crise za na Congo Jean-Pierre Bemba Gombo. Eche homo. Nzoka kimbwa asumbwa yango ndezo bo mamboka lelo. Ti lelo boy. Gouvernement vandite baloba ngote. Toyoki su bazo welaka au ministère de la souveraineté. Tozo kana bazo fingana kana ba assemblée ainsi de suite. Yango ndezo bo mamboka ikalemboka. Le pays est bloqué. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. France.com site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Congo France, oui, madame Nakati a tranché un peu sur le politique en Boka Congo. Les lots vraiment aux alliés à Nakati à MLC, au parti cher, il y a mon Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Igwe babengaka le German azoya le 23. Donc l'autre côté no préparatif oza kolekana awa na kati ya MLC tout ça finalement ko ba ope baza parmi collège o ekambaka MLC bonjour. Bonjour maman journaliste. Oui, vous êtes présenté par la Kombo na ngai Sito Mondombele, nazali président fédéral ya Lukunga na MLC. Par rapport à ndenge balobi ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azoya babi ete est-ce que beaucoup yamba ende boyamba ka liboso to ya minute eza non bozo préparer nanu ba nina ba interfédéral likambo yamba Jean-Pierre Bemba ezaka ya MLCT. Bemba azaka susuka ya MLCT, Bemba za susuka ya famille na biologique te. Bemba akoma patrimoine national ya Congo. Donc soko otangi komba Bemba eza lokola olobi Congo. Donc koyamba Bemba eza susu likambo ya biso moko te. Biso tozo sala oyo tozo sala tozo organiser pour na parti mais bato bayaka koyamba Bemba balekaka biso ba militant ya parti na ebele. To mona kimbala suka tango ayaki ba millions o ba bimaki na balabala bango nyonso zali kaka bato ya MLCT. C'est vrai biso ba MLC tozali ebele toza ebele na kati ya Kinshasa na kati ya Congo to bimaka to monanaka mais o nyonso ba bimaki ezali likambo ya amour ya population congolaise na mwana na bango na ndeko na bango na yaya na bango Jean-Pierre Bemba. Donc ezaka likambo na biso ya MLCT ezali likambo ya Congo mobimba. Par rapport à l'invalidation de l'autre commune et des députés, tout le monde peut bailler belé ou yabino MLT va invalidé. Mais le président de la République fait ce qu'il dit Ayamba qui président cour constitutionnel juge Luamba Basololi. Est-ce que MLC, bonjour c'est là moi il y a le moment député bazonga to batika la invalidé.
normalement, il faut que ce soit député Nabiso. Parce que Eza likambo biso na lamuka toza koloba likambo vérité des urnes. Yango est rattrapé bango. Ba wangana ki yango ke mapona mesala mi na ndenge malamu ba gagner. Mais yango est rattrapé bango. Donc son indeza ko sala bango baza na choité, il faut que ça va député Nabiso. On ne peut pas comprendre neti na ville à Kinshasa awa mutu neti ndeko nangai Raphaël Kibuka avec ses 28 000 voix. Bon invalidé pour bocha mutu oyo azwaki 400 et quelques voix. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas même à ta bébé à Osekabino. Donc tous c'est les locaux mususute, tous c'est là bazon qui s'amusent dans notre droit ou alors ceux qui va lingi biso to senga vérité des urnes na lamuka alors to fungo la boîte à Pandore to bandela kotanga ba bulletin nyoso banda na présidence to kitatina se to yeba ceux qui a sorna na gagné pour balobi que bon Raphaël a gagné quitté Dongo na Guadolite a gagné quitté to fungo la kasi to banda pe na présidence to banda kotanga voir moko to yeba nani a gagné qui parce que baso ko justifier biso te balo biso bolongoli bango sur quelle base. Il n'y a pas eu débat contradictoire entre partis accusés, même pas Seni, juge bango moka, likolo ya posa ya Fuga, likolo ya posa ya Arié, ne basali makambouana. Moi $50 000, moi $100 000, ne basali makambouana. Donc, eza Sony, eza ko lakisa ndenge nini maponami, et salama ina mboka na biso. Donc, tango biso na lamuka, toza ko lobaki, Martin Fayulu a gagné qui? Eza solo et monani Léon miso batuke. Baganyaki élection té tricherie salamaki na niveau nyoso ya on peut ba continuer ba mekaliboma yango ekangi ba na mongongo mais balobi te bazok pe ko accuser bino bayo à MLC balobi te soki le mona mboka Raphaël Kibuka za invalidé et ça parce que ba guerre froide deux ans en kata MLC guerre froide des alités et sika batu bazalaka même na kata libota et sika obotami na papa na bino na maman aboti bino nyoso. Mais Hermoko, moi accrochage des alaka. Et sa famille, toute sa famille politique, nous avons une éducation à gauche et à droite, donc c'est tout à fait normal. Moi, bâtiment et Salamé, tous unis pour l'intérêt du Congo, tous unis pour l'intérêt du MLC. Il n'y a pas de guerre froide. On ne peut pas, nous, au MLC, s'entre-déchirer. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Personne du MLC ne peut aller demander à ceux qui est invalidé député moko à MLC, ça c'est faux. Moutouaro Banabino a eu fonctionnement à MLCT. Parce que le candidat à MLC, Moutou a foutu qui caution à Azate. Attention aux autres millions, Moutou a foutu caution à mon Azate. La caution a été payée par les partis. C'est le parti qui a investi la liste de Nabiso Nyos, donc ils ont posté à Moutouté, ils ont posté à parti. Et donc on ne peut pas se faire de guerre par rapport à ça. Par rapport à la Mouka, Nengozo, Kolobapoboyi, Nakata, la Mouka, et mon amboka antipas, Moussa Nyamouisio, Abia Tikine, la Mouka, pour n'a pas raison, moko, pour soutenir le chef de l'État. Bino Baye, Menti Boyambia, mon Nengenini. Bon, tous à cause de là, wana tout le monde maloba na kaka lelo na ba réseaux sociaux, tous à cause de là. Signé pe Mukanda. Bon, ba réseaux sociaux et comment makambe belé. En tant qu'au cadre de MLC, je ne peux pas me permettre de commenter, de communiquer dans les réseaux sociaux, tant que la papier à Maboko n'a pas été. Tout ça, cause de là, moi, Jean-Pierre Bemba, un des membres du présidium, position, il y a Moko, et tout sera mis au clair. Tozozela arrivé à Moïse Katumbi comme le quoi cause d'arriver à Nzambe. Moïse Katumbi, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que Lelo, la Mouka, to compter car ceux qui sont leaders à opposition, to est comme car dans Katanga mbule akuna beto bato décider balobi te bazo ça la fabem faillu le plus bem égale la solution. Est-ce que vous montrez que la Mouka beaucoup mieux décevoir peuple? Nalobi na yo ezamaka mususu après l'élection tobisa bino bozela présidium eko sereni eko pesa orientation à sika ya la Mouka ndenge pe na ebisio
mingi na bango bakozala awa ndenge président Bemba Zoya bakokuta na bakosolola bakopesa ba orientation bakopesa position claire oyo etali lamuka. Donc tous à moi patience dimanche eza musika te président Bemba Zo kuma dimanche président Fayulu Rosala président Matungulu bango nyonso bakozala et bakosolola bakoyebisa bino situation claire ya lamuka. Par rapport à faire porte-parole à l'opposition, MLC bozo yambango ndengeni bozo mona ndengeni, est-ce que tu as na MLC toi qui est la partie mususu? Mais égotika na ezana na MLCT hein Tokyo le bateki etika na MLC pour ezana na MLCT toza kozela loi sur l'opposition et le bina biso que c'est l'Assemblée nationale, le président du Sénat et de l'Assemblée de la Chambre basse ne va convoquer pour que va désigner opposant va désigner porte-parole. Alors biso toza la démocratie na ba structure la biso nous fonctionnons dans toute la transparence de la démocratie. Donc tozela tango ba convoquer biso toyebi que la mandé leki tozela ka convocation na ti to mona ngopete. Donc nous on était prêts, tous à peu près, mais tous la convocation, organe oyo est habilité à convoquer plénière pour nous désigner et à cause à désigner, c'est celui-là qui sera porte-parole de l'opposition. Le 23 juin, Jean-Pierre Bemba Gombo Azoya Kinshasa. Le 23 juin, Bino Bobi Rosa la triomphale pour un meeting na Bino. Le 23 juin, Bassa Nzambe Baro Sangana pour la petite action de grâce le chef de l'État. Au moins que Rosa Mbutu Mbutu Kozalate, Bissonio Sotozala chrétien. Ce que tali slogan na biso na MLC Tolobaga, avec Dieu nous vaincrons. Donc on dit la Nzambe. Ça veut dire que Bissonio so Tokozala, Tokumisa Nzambe, Toko ceux qui s'amaton de pas Nzambe. Après naba sango, naba pasteur, batu nyoso bakozala wana bakobima, koya koyoka ndeko na bango mwana bango Jean-Pierre Bemba. Oyo, ça fait aujourd'hui plus de 13 ans. À solo la sous na population directement té. Donc essaye le romoko ya malamu batu bakoya basambeli to sambeli parce que Jean-Pierre a quitté l'aéroport à 10h. Le temps à l'aéroport à Komawa et reçoit moins temps peut-être que Erwana mabongisa mieux à l'ensemble kusila batu ala nyoso bakoya to sangani to yoki message à moi mboka Jean-Pierre Bemba. Merci. Merci. Congo France, vous en direct MLC, na spécial retour à moi Jean-Pierre Bemba Gombo, tozana honorable élite invalidé, élu provincial. Moi la mboka Désiré Bot. Bonsoir honorable. Mbote mingi mama. Yo zema tumoli hein. Ngana zali élu et validé. Pour na ibaka vote te. Ba pona kingai na ba congolais. Pona kinga au combo ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Kasi combo wana Jean-Pierre Bemba lelo ba kinoise na ba kinois ba bengie na combo mususu. Ba lobi i combo na ye Echeomo. Echeomo ngolo ba moto oyo boza koluka ye oyo. Na pokoso oyo Congo ekoti na kati. Beni Butembo Milelo. Oh 150 corps. Oh 200 tués. Batali na kati na acteur politique ya RDC titi batali moto akoki ko sala makambo kuna batosa biso ba pays voisins on a batosa biso Jean-Pierre Bemba Gombo quinois congolais atali crise économique obwe moto ko vandisela biso économie vanda nenga salaki atiaki babengaka programme avec FMI Banque mondiale DSRP. Moutatiaki chaîne à dépenses en marche. Moutasalaki va visiter les sous contrat minier. Oyo Kabila nga okufa tango Bemba obi photo revisiter contrat minier. Aïe akufi. Motoana ba kanisi babi Jean-Pierre Bemba Gombo. Premier ministre Mozito alors premier ministre ya Kabila atalaki habité to kokisi to komi na point d'achèvement. Nenge Banque mondiale a sengaki. Mais bino boza komela champagne oyo boka ngambanga na bino. Moto apesa mayele ya kokoma awa kombo na ye Jean-Pierre Bemba Gombo. Ministre Kabila moko molimo moyemo pema na boboto Albert Philippe Futa. Avandi alobi non na sala msala tititi oyo na moni na Jean-Pierre Bemba Gombo wana ezali nzambe moto za ko sala kati na ye. Économie sikoto simbi yango grâce na programme na ya pesi. Congolais et Congolais,
bavandi balobi mais soki bakangi kuna Saddam Hussein, Kadhafi, banani mindele baluki bango ba prétexte ndenge basala bango bameki na Jean-Pierre Bemba Gombo ti ya pe ici bango pe siko bazali koluka lolenge nini basengi bolembisi Congolais siko aza kotala likambo ya sécurité à territoire défense pe sécurité à territoire Congolais aza na posa économie na mboka na ye evanda Congolais aza na posa ba pays voisins baninga mikili misusu batosa mboka na biso sous-secrétaire d'État américain tata wana kombo na ye ancien sous-secrétaire d'État Herman Cohen avant de l'obiter biso kuna na États-Unis to sosoli ba acteur politique congolais totali mais moto yo akoki na crise na Congo Jean-Pierre Bemba Gombo eche homo yo komono sikoyo ba congolais ba habite na mikolo miye ba sengeli na une pièce rare acteur politique ba moni akoki na crise kombo na Jean-Pierre Bemba moto mojali ndengo lobaka mais moto mojali te na kati ya lamuka mojali te mojali pona nini mama biso na lamuka toze lokola bango te bango kuna rais umela te biso na lamuka tozali na démocratie moto na moto azali ko jouer ba na poto partition na ye moto na moto azali na tâche na ye ko senga na miso asala musala ya maboko te ko senga na maboko asala musala ya makolo te oyoki boende toza na lamuka et c'est ça la démocratie. Le pouvoir arrête le pouvoir. Baye baza koluka. Batia poto na kati na lamuka na bilobela makele la wenze. Ba politicien simandako. Alala lamuki na tongo posa na ezali mabe ekwe epai mususu. Mais baza ko au lieu baloba likambo ya mbwa asimbwa epai na bangwawa te baloba yango te. Nzoka kimbwa asimbwa yango ndezo boma mboka lelo. Ti lelo boy. Gouvernement evandi te baloba yango te toyoki su bazowelaka au ministère de la souveraineté tozoyoka na bazofinganaka na baassemblée ainsi de suite yango nde ezoboma mboka ekale mboka le pays est bloqué mais esengeli balobela nde yango biso na lamuka tozali na oyo tobengi la responsabilité limitée moto moto aza na responsabilité na ye na ngonga na ye mpe na esika yango. Mais moi, je suis Antipas Moussanya Mouissi à l'objet et hier au Kokasu pour exercer dans le la Moukate. La Mouka est encore Maya Lac. Salité ce pays na kati moi te bimeke. Maman na lobinde la Mouka est encore Maya Lac. Salité ce pays na kati au moins ti ebimeke. Maya Lac etikali. 10 commandements en Nzambe maman. Banda epesama na Moïse ba millénaire lelo ezalaka ekpe ya kobe bato mais 10 commandements ezalaka ka elingi koloba nini mission oyo lamuka mipesi pona kotombola ekolo ezonga o molongo mobimba batosa biso mission ona ekozalaka seko yango tozana yango bongo maya laki salite soki pays ekobima mobile message routine na la diaspora monde entier pour le 23 juin au attaque qui est au Kende tout le monde peut battre une église église kit d'action de grâce ezali bino triomphal mukwana boya kovanda ndenge mama batu na Sonika Futa Sonika Futa ya rolea sambe ya milimo ya bato ya koma kinde ya politique ya Kabila biso to uti nini babenga ngo nini aéroport ya Njili wana Kinois Congolais a bengi Jean-Pierre Bemba Igwe kumu ya mabele toza kozonga tokoma na sendwe pona komata masasi ezouta wapi bana mboka ezouta nde na église ya Sonika Futa nzoka kuna base militaire ezalaki nde kuna kati ya chimusio komaka nde na église ya Sonika Futa pe topamelaki tobeleli yawe po biso toloba na nzambe tokolonga tolobi nzambe yo za nzambe ya ba pasteur te ozande nzambe ya bato bandimeli Yesu Kristo okombo ya yo maye mwana mobala osala na kombo na akosaka bato tomoni wana ba fille ya Sara ba komi ba fille ya Sarajevo kende ko samba ya lisusu
église ekauki bayeba mikotisi na potopoto oyo wana bapona koya kosambela nzambe amwa ezala nzambe mosusu mais soki ezali nzambe oyo ya Abraham oyo ya Moïse ya Isaac na Yakobo soki baye kosambela wana mai makoleka na nsima na bango nzambe akotuna bango mpe ebele bakolapa ke basakanaka na koma nzambe te soki olingi politike okomibomba mpo na nini longola sutane na yo teleme kende kosambela kosala politike mutu akopekisa yo aza te akiosa politike na ye ndenge mosusu azalaka na Brazzaville abe Filbert Yulu abombaka te na Chypre monseigneur Macarius abombanaka te olingi politique yeka kosala politique olomi bomba nsima na Bible ti Bible kobomba yo mokolo mosusu mpe okobunga olobi nzambe elimisa ngai nzoka milimo mia bato yo bomisi mpo baza koluka mobulu suka na yango posa na bango mobulu na lokoso ya mbongo kokosanake pour la nation wapi bango nde bakosambela mpo na nation na bizaleli wana mpe ya mibale toko interpeller hôtel de ville bakoki kopesa autorisation na deux grandes activités publiques te non soki basali yango bango nde bakozala auteur ya désordre wana nombre ya bato bakoya koyamba Jean-Pierre Bemba na mboka oyo etie omo plein à craquer bino bokamata mpe baeglize boya mpe na bango be pembeni côte à côte nini moko ekosalema awa na 2011 na élection meeting ezalaki awa na Triomphal mosusu ezalaki na stade Tata Raphaël mais bazalaki obligé décommander oya stade Tata Raphaël. C'est ça le bon sens, il y a gestion de la chose publique na ndenge ya territorial. Mais soki bakomeka kopesa bango ndingisa ezane ko koluka ko créer mobulu posa na bango ezaki mobulu salema. Et alors là en ce moment bako porter toute la responsabilité. Todo kebisa bango. Le 30 juin bozolobao to fête indépendant to bin indépendant tchatchaté le 30 juin bolobi soulèvement populaire. Atabino moko honorable. Soulèvement populaire ambassade en bongo. Maman, ngai moto na komaka article 64. Soko tali bao bazali kuna na pouvoir wana. Bao ba bomi mboko yo titi batiki yango na poto. Bango bato ba komaka article 64. Alinéa 2 balobi pe. Elobi nini? Elobi était ceux qui moto moko alinga sala deux ordres. Donc ba revu pour interpeller. Maman. Tete. Biso maman oyebi ebele bakanisaka te bango banzambe mais basutuki azai mutu lokola biso article 64 wana français yango bato baso batanga yango biso baso tonga na classe ngai mutu na koma yango te bao ba promulgaki Kabila moto asalaki asimbi constitution azolakisa bato boiti tondimi yemutu alakisaka bato ti yango wana nde congolais akosalela yango ezali désordre te congolais akosalela yango ndenge balobi po ngai na kati na lingomba na ngai na MLC nano naoki yango te nano naoki mot d'ordre wana te mais soki bacongolais badécide kosala yango bazali na droit article 64. Merci beaucoup mwana mboka honorable Eli malgré que ma député na MLC baza ba invalidé te maman yo ki soni wana te soni wana cour constitutionnelle azali obligé à revoir Bahreïn. Alors que Mibeko Milobi, cour constitutionnelle, arène yango ezalaka irrévocable. Bokoki ko revenir na ina ote. Ba komi o commission moko spéciale. Et komi wana erreur matérielle. Erreur matérielle bozalaki sans ami balé 60 jours. Nano ya liboso yango ba buki mobeko. Après 60 jours bakoka kité. Bazalaki na ndingisa soki mokete ya kosala ba arrêt mosusu babateli mibeko babuki mibeko suka likambo yango wana ezali bato soki na bamboka misusu bakotia bango maboko yango omoni États-Unis bapekisi mais États-Unis kuna mama po bapono juge ezalaka likambo ekoleka awa ezongi awa bakotala probité morale ya moto intégrité morale ya moto bakotala lolenge na moto ezakali se quitter mais biso abo ezalaki nde bon
bao balobi alléluia bao bandimi balobi iyo bao balobi raïs umela ba so lobi umela makasi yokoti okuna umela o to mongo makasi ba nommé bwende zalaki. Merci beaucoup, le Congo France. On est actuellement en Mboka honorable Mbodi Moto Mojali. Ata moto ako kendeka yo fula mame kite mata mais moto Mojali mona Mboka Jean-Pierre Bebagobo azoya le 23 juin oyo batino so ko wembe na aéroport Anjini titre royal triomphal. Merci en partant de Didi Pumba, merci à ma famille Congo France, merci à cette mère double, mon vieux Roger Louma, David Olito, Motomo combien l'homme du moment. Merci à Michonoka, maman Bibi Shnoka, Pichuzola de Lausanne, Ngamoto Kutemba Sima, ciao. Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com